Koffi Olomide songe ambeli babetaka li Koffi te a changé système mikolo système ekomi acoustique live acoustique en tout cas et ça li tellement bien bandeko na ngai batu basepeli balobi Koffi Olomide alongoli bango novelas ya bolingo na ina Cindy azongisi bango na elengi ya musique Koffi Olomide légende oyo vraiment azongisi musique na tanango en tout cas live wane ko sala ba meloman ba Koffi Film na ba Koffiette elenge sengo makasi toko sala ngwa analyse et voilà bienvenue sur notre chaîne la grande découverte TV abonnez-vous likez partagez bandeko na ngai to sala analyse sur ba live ya Koffi Olomide ozo pesa bana mboka sengo ozo pesa ba Koffi Film na ba Koffiette sengo parce que bato ebele baleli balobi Koffi a bebisi musique Koffi obiso to yebaki Koffi mais lelo esengo ezongi epa ya bana mboka komona Koffi Olomide nenga ko sala ba acoustique na en tout cas sali vraiment ngamo personnellement et sali nga esengo parce que atiki bolingo na ndako makamba bolingo na ina mama si etikali pena na ndako na media ekomi nde likambo acoustique likolo ya musique micronde micronde aoyemba Koffi aoyemba bana mama en tout cas esali tellement bien Koffi aza vraiment légende komona ba musicien belé basila batika musique mais Koffi abia osila te ayeli biso stratégie ya sika live ya acoustique ya ye moko na kati ya ndako na ye aobetela biso banzembo akala baspiringe aobetela biso babambino mwana mokonzi akotaka bokloko te nzala mpe ekotaka jibeme na ndako ya mokonzi aobetela biso mama tala ngonge ezobeta Don Piero tala ngonge esi ekoki ya motu yoyo lakaki nga ya motu aobetela biso pinzole koti likambo yango no Koffi tolingako mingi papa Koffi Olomide osala mosala na tellement super bien tolingako mingi wumela penza po eza na banzembo Koffi Olomide ayembela biso banzembo Koffi ayembela biso esala bato ebele bien eti lelo moto moko ta oyebisanga so ake fete bati nzembo ya Koffi bato bavandaka na kilelo soko ke vraiment fete okekuta nzembo ya Koffi moto nyonso akotelema kaka loketo ka boye koningana bana mama loketo ekoningana kaka esalaka tellement bien ata banzembo ya yemba na Cindy banzembo ebele neti boulevard ebomaka jamais boulevard ilanga basentima yangoyo voiture komi mon amour à côté bandeko bana mama pour liker non s'il vous plaît le loto yeli mon pao en tout cas même ngamo personnellement Koffi Olomide nenga yeli biso mambo ba acoustique oyo na se retrouver pe na part nanga poto lemba ki affaire a bolingo ya ina Cindy novelas to lemba ki totalango mingi si le loto tala ngo kaka apparemment yaki nete kwisa mwa musique mais sko to senti pina Koffi azongi et pour non laksa ke Koffi aza mystique aza légende aza vraiment légende stratégie à sikaye nango ya live ya acoustique ya live parce que tout le monde a qu'il fallait y live so stratégie ya OCP la live na ba fanatique na ba wario na asepeli et tout eke ezongi wana to pembeni mais oyo biso to moni sikoyo Koffi ayeli biso oui ye pa copia ki yango asala ki yango mais après alali alamu ki esprit mo ye ayeli biso siko stratégie ya sika ya acoustique en plein live aoyemba Koffi aoyemba bana mama
ayembeli biso ba choc fote nyonso ya ngai me mpo nalingaki yo. Nani oyebisa nga linga nzembo wana te. Ayembeli biso ka ye moko. Simba, simba, simba nga chéri. Malgré bayemba nzembo wana na mutu mosusu. Ayembeli biso ba nostalgie osakana te. Non. Kofi aza mystique, aza légende, papa mon photo respecté. Alors bravo na Kofi Olomide. Ne biso to linga to respecté, yo pe respecté biso parce que respect ezalaka réciproque. Respect biso to yebi Kofi Olomide aza musicien. To yebi acteur ya film te bana mama. To yebi Kofi Olomide musicien congolais. To yebi comme acteur à film te. Alors Kofi Olomide faut qu'on lakisa biso vraiment que oui aux musiciens. Mais kambo Kofi Olomide a comme lakisa biso pour le moment et qu'on lakisa biso que oui Vierambo aux musiciens. Ah vraiment musicien na biso congolais. Yango pena to bano luka to lemba ki ba novelas to lemba ki yango. Alors oyo Kofi a eli biso Iza ye mutabanda to monite nani oyo lo bake ye mutabanda kiango akoma azate ya Kofi mutabandi eloko na ya sika. Alors photo betene maboko, photo betele bravo, photo soutenir ye. Ba life wana eza ba life ozanga te. Pena ba life omona ka ozongisa biso na banzembo na ya kala. Ozongisa biso ebale moke ezalaka te o litsa motema loveze loko ya sentima boyo kabaja banzembo te Kofi azana Kofi penza azana no linguna te azo augmenter ka ba stratégie. Bakisela biso ba stratégie ya sika. Yango ezo sala ke azala toujours. Ba novelas wana en tout cas Kofi Olomide pardon dodo koloto linyango sute. Sindi leke ya bomba ina ndako. Ba novelas bo sala ta jour ou bien bo sala ta ba novelas ezalaka ya ndako. Non na ba concert non na ba matalana mususu tolingi nde o sali oyo sali yango nde tolingi. Bravo artiste oza na bo moyo ko kufa te yate ko ba artiste mususu ba sila za no envie mais asila pena nie non. Alors ba je wana via bando ya na ngona mama si e bando sala neti sili sai mais vraiment Nzamba zolo kuma pesi su inspiration mon boy. Aye la biso yango na banenga ba live. Aye la biso yango na banenga ba live ye mo pena micro abeteli biso bilamba mystique. Yemba. Kofi yemba. Kofi yemba botela nga ba like s'il vous plaît la famille. Mopawa yemba, mopawa koningana. Mopawa simbi micro. Oui. Yango nde to anango besoin. Alors bravo Kofi Olomide continue. Ba live non wana vraiment nga personnellement na partager ki yango po ba char de poule. Ba char de poule pinza oki banzimbo vie so ningani te c'est koza jaloux to jalouse ya makasi. Po na communauté na biso a olobaki na ninga banzimbo a Kofi te. So koza congolais te. Te peno ozang congolais te po banzimbo a Kofi eningisa kaka. Soke ningisa mutute ningisa ka nzoto ka boy banzimbo wa Kofi yaka yango moni mwana mo fali pe alandika lokolo bandeko nanga fali alandika bolokolo banzimbo wa Kofi ka boyo ko ningana soko ningisa mutute oningisi luketo so ningisa luketo te oko ningisa makolo dans position nyonso zaleli oko ningana mwana mama oboyo sali mokili na yo Kofi nde makambu, Kofi oyemba. Na leli stratégie wana mabe. En tout cas, bokende na chaîne na bo s'abonner, bo like, bo partager. Congolais faut tozala aboye loko so eza bien bravo. So eza mabe to eto lobeli. Biso tozala mutu a mutu te. La grande découverte eza pour na mutu nyonso.
Alors bandeko nanga boya bo s'abonner na chaîne na biso bo like bo partager ba comment na bino ko sala biso bien et voilà bisous bye.